Tous les coups sont permis sauf les incites. Bonjour, bonsoir à toutes les internautes. Ça dépend de l'heure dont vous allez recevoir cette émission avec votre humble serviteur Oncle P. Car on a chaîne il n'y a rien que la vérité. Donc on est à la découverte. Tous un jeune garçon à se présenter. Oui, bah, Moussala Oyo à Salara. Mbote papa. Mbote maman journaliste. Babingo na Kombo. Pascal Kimbeni. Pascal nani? Kimbeni. Papa Pascal Kinini? Kimbeni. Au Salara nini? Naga cordonnier. Coopéra cordonnier, na tongara, na tchasira, na sapato. Le lot kiti à la découverte mais qu'on solo là na cop na yo nenge ele kaka. Otanga anatanga na ngai. Bete biso no moi parcours na yo avant on se retrouver na cordonnerie Nando tanga chi ba père ando sala boulot sili nando beta balé balongo be esimbe tenga bia on a moi si na palin na jeune na ovana na ndako te na bunda na vie un jour nzamba osuna on nando sala na moi sirage malé un jour nzamba osuna un jour nzamba singa au vidant chikni namte na vidate ba père mbongi zala te mbongi sila boulot silaka osala option mécanique osuka chikni asuka 4 5e plutôt. Ok, voilà. Nanengo suka na 5e olobi wana. Nengo banda fona oyo ya cordonnerie na pesa coup de pouce. Bon, ezalaka ni na fa na palais taper bouleur dinga mona bunda na bia te pe o lesa ngate. Ngana jeune na mo bona bimana bunda na luka na moto kina ngamo papa so papa peut-être ya kozala te. So peut-être na ibi ko luka te et comme la moi problème. Alors papa ça finit habiter na mona luka un jour ko suna ngai. Yango pe on a mo bunda cordonnier sur moi 20 000, 25 000, 30 000 la journée sur nzamba sur journée zabe. Ezara msala sonité. Ezara msala sonité. Ngana oyiba te na luka. Bon muto sa kuluna. Na muto kata mutu na butu akati mutu lishe taboto le mbongo. Ezara msala son. Bonga na luka na ngai maboy. So na 6 mois 40 000, 30 000 na chena poche. Et c'est muto oyiba na sa firage te. Au côté penda on a habité à organiser la vie. Donc voilà, on a organisé bien la vie. Au Bota, moi ça n'a zéro. Moi na liboso de la moine. Non, c'est la moine. Donc voilà, madame Aïbo Salam Salam. La mère Aïbi. Ma bonne mêlée pour Anya Aïbi na Salam Salam. Aïbi très bien. Na bonne mêlée toi moi c'est dans un endroit Aïbi. Donc Aza fier nango. Aza fier nango peut-être Moussa les autres solo nzamba sounyuma Moussa les monen on tiga oh na keko to Moussa la blaza. Mais pour le moment Moussa les autres on ça. Non, il bat dans zone et beaucoup la te bien dans petite Aza madame, les madame et beaucoup. Donc voilà, avant de continuer dans ma solo ya Kati, on met un peu pour présenter biso bablo na yo au simbi au lobby oyo rôle nango esalaka boy oyo esalaka boy oyo esalaka boy. OK. Oyo za maya blé. Ils na kisi nango. O so chona ketchup blé za blé so peut-être ndo ba blé ndo si la so chango ils ont ça blé, ils ont ma blé comme ya sika. Eza kisi rouge. So peut-être ketchup rouge so qui un genou qui so chango qui so ils ont ma rouge bien. Eza ma chocolat. Ils appellent na kisi nango so peut-être ketchup chocolat et nuni aux mama yo chango ils ont ma sika. Eza ma noir. Peut-être bah sapatou bah crêpe so peut-être sapatou crêpe ce qui m'a peut-être bah noir ndo si so chango au monde ma noir les soigner maya pembe odo so la ngo ba ketchup pembe ba bleu on a so pembe ngo so do eza kisi eza cirage à chocolat pour na ça non c'est bon zato simba dans cirage na simbara ba mai wana ba différent couleur ya ba mai wana bozwa ngo to so bango na gamble za ba kisi na ba tekaka ato so ko tuna ba to ba tekaka na gamble ba yeba couleur ba mayo to so bango na gamble za ba kisi to sala bisasa teza kisi to so na gamble to chepo ko ma couleur
Osomba on va près combien? Bon, bakangango ba 3000, 4000. Donc ça dépend à muto sombe là. Au présent, na wendi présent ezala ndenge mo peut-être côté au monde à 3000 côté au 2000. Donc voilà, Siraj Siko au Simbi. Au kofungwa na kati utilité nango ezani pesa ngana ideo awa. Utilité nango ya rani. Oza Siraj à chocolat, to tcha ngona ketchup à chocolat. Na soulier chocolat. Alors so tcha ngona mengalisa donc soulier chocolat très bien. Osomba on a combien? Osomba ngo 1500. Mais ça ils ont mis fatala mboka et mati comme 1500. OK, l'exception monsieur. Pour les noirs. Pour na sapato. Beaucoup de so tcha ngona sapato mengala makasi. Donc so tcha ngona sapato ngala makasi. Très bien fait ma. Prix mora 1500. Donc voilà, au Zimbabwe. On y a biso na ndenge obanda masolo na yo. Obanda na fond ya combien? Bon, on a obanda masolo na nga bon. Na obanda à 4000 francs. Bon, comme si na moi maele ko bomba na obanda na 4000 francs c'est ba mai na ndo sanzamba sungi moi 20000. Na kena so blambati moi 8000, na kena bombi 12000, ka bongo pour moi frère mati moi muke. Donc voilà, moi faut ibandi muke lelo so balobi au reprocher gouvernement nabiso na jeunesse ya lelo quelque part gouvernement nabiso azana une grande responsabilité na ndenge ba jeune bazo souffrir bazo luka misala ezo simbate quelque part aza fautif. Bon pour na gouvernement bon eza mabete eza bien gouvernement peut-être bon misala eza nango peut-être OP eza musala na muto zo bongo lango bana ole sapana ofuta ndako eza musala bon eza nini pour encadrement ezala peut-être ande to fana bomwa ba soda ba yeba panzi te ba kid combien fois abuki ba kisi combien fois abuki ba kiti mais so gouvernement asali moi centre moko po moi wenji mo pona bata ba sirager aza ma na place na ye on prend mutema ye ma place ne ma ngoto ça moi bien peut-être fana bomwa ba policier ba ye ba panzi mais ba peut-être eloko wana eboko la bana efuta ndako esama mbele kana na kopio comprendre peut-être musuba osaki kuluna awakata macheti awe beloko osala te nina bimi 4 na eluka mbongo na kati macheti to mwa policier abukiki ta panji biloko mwa nyati ba mai nyonso esopani anyati yango so yebisanga so policier nyati ba mai na kwei bibi na kozonga ndako toza na ba na kozonga ndako pana ngana kei so peut-être idée mo yelanga policier panji nga bilo na sale lokote mo ba idée muso ya ba na koma na kuna bota mutelo na butu mais quand on a mis ça dans le na bundaka kana luki su mbongo musu na yeli su kopi mususu comprendre mais pour na nga gouvernement vraiment eza musala ata président ata gouverneur ata ba sénateur ata ba député ba tcha ba assurance na ba sapato na bango eza musala on est obligé te po base dongo vraiment po papa n'importe tout monde ngo peut-être baza kiosque na bango ba doit sala ba sirage ba tcha bango eza musala po la place monter to tcha bateau pour peut-être un jour lobi na bango to éviter po to sunga ba tebele mama pa ko yana ndora etala moi 5000 moi 10000 bimara na musalo apa musala oza musamso sala ba pa musalo bona nazara joueur tala bala Congo na komina ba engagement bala Congo BTM peut-être 2500 il y a transport 5000 à prime autant so foot la ndako ozana mwasi angabiate koto ça m'a pas mola mutu et banakate peut-être na musalo penzamba otombola un jour comme ça mutu na misaba. Donc voilà, il n'y a pas de son métier, balobi moi mobala bundaka donc ça la sonne ezalaraté. Donc voilà koyo kayo au lobby boy. Quelque part ni on sala musala o mais ozala na ba projet na yo yo lobaka ko aussi ça na musala o yo soit on envisagera wana ba comment on dit ba projet moko boy pour l'avenir na yo o musala o. Bon projet za ngate na venir naza mobali na bundaka un jour peut-être na yo ko la appeler lokomo un jour peut-être na ko mata chauffeur na yo ko la appeler camion na sala ko nini wana section na mais na sala ngo bete pona côté ma mais na za mécanique un mo besoin sisi boulot na kenanga mécanique mais ce que peut-être yo na mo nga habiter mécanique o kata boulot za moi sina bana et simbate na kota mo te ko so sisi boulot na bengi masa mo boy peut-être ayoki singa simsinga volanga bon malé mais ti jour na évoluer na tiki musa na si na copie musa qui chauffeur. Donc voilà aux ba projet non bon yebisa biso avant na peso moi
exercice moko total soko yebi poli papa nanga PR na yabo ebeti libako efungwami donc ba tu faut pas comprendre soko yebi pe bole kotonga yebi sabiso na ba journée bo ero yaka obandaka air nini aussi li sara air nini bon on a comme 4 5 heures juste na ça ba 15 heures 16 heures on se retrouve na ba combien obandi na tongo ti ba 15 heures bon ce journée ça bien na aussi na obima na ba 36 000 so peut compenser au moins 15 000 20 000 mais tout fait nombre na onda o nzamba pesi yango voilà on nzamba pesi yango na so yebisa biso naza posa na yeba ba difficulté nini beaucoup tanaka nango na musala oyo bon biso ba congolais ezaka passe peut-être mutumo peut-être aoya aesa liseloko peut-être au Célango peut-être il y a les après c'est pas ça au Célango azwango mais yo pc moi temps moi ba critique ezalaka alors moi na siga je na personne musa nango ça boye mais eza bongo te Nzambe mom ta ebité tina acha mutaza na bureau mutaza sigager Nzambe jamais a repesa mutu nyonso mbongo na vie po mutu abanga muninga zate on va mutu otapa pas muninga zate yo Nzambe ebité na acha mutu mbongo na mutu azana mbongo te Nzambe mom ta ebeti. Donc voilà, Eza conseil déjà au PC. Bon, tout ça là, oui. Simba, au Eza, vous avez l'image bien. L'axe Eza, il y a qu'au fondement, au Mekako Tongela Biso en plein en direct. Batuba Mekako, comment on a boulot na yo. Boy, Kotonga, boy, au côté là, ngoko. Oui, banné. Bon. Eza, autant nema sa otonga, to mutumoko otonga, oyo bamisali papa. Eba misali pa potende mutonga tongi abia te ndeya tongi boy na pe so papa nga kata no yesu pa na ete nga mona lubaka na osomba crochet na somi na singa na sa ninga ndo sala yango na sala voilà prière ya bino ba batonga ba sapato ba sirère prière na bino na tonga erbo ya gezala ni bon prière na biso tonto yaka na ebisa Nzambe na kabi journée nga maboko na yo sunga bakilia nyonso boye na journée pa nanga ata mutumo azwa likama mabe na bandako na bango aza de sunga ba na bango basi na bango bandeko na bango nyonso peut-être osungi bango mutu aza na problème te na famille na ye et pressé osala nini aya asalisa eloko ne mais so mutu aza na problème na famille aoya te po ebia te naza na problème na famille na mwana asalisa eza te yo totika Nzambe asunga abatela bakilia na famille donc il y a ma comme na bango te ba prière yango de sala donc prière na bino za te Nzambe batu ba sapato e katana te Nzambe ba sapato batu ezwa poussière te prière ni za te prière ni za te yo o souhaiter mutu sapato katana li pape katana pose wala mon bon peut-être mutu li pape katani côté e katani le coordonner azate moi c'est yo memi lisumu prière za la te Nzambe tindara ba kilia. Donc voilà, balandinyo c'est rien que la vérité. Car mais je l'ai engagé à Zotonga, je l'ai engagé bien. Pour ça, je l'ai engagé à Zotonga, batbamona de quoi il est capable. Yo je l'ai engagé mais quand on se l'a mis, tu me papa. Mbote père. Le bon makasi. Mbote. Babenyo na kombo. Mardoché. Pardon? Mardoché. Yo peut oser sirer. On a siré. Au sali combien de temps dans Msala? Dans Msala, on considère 3 mois déjà. Combien? 3 mois. Mardoché au temps. Là, on temps na kata chik mais temps à suite. Au kata chik point. Ah? Rata rapport pour ça mais on a pas possibilité tout temps 4 personnes na parler la vie. Temps à Melik na la ninga na 3e, ngamoni na 4e, mais habité yo ça ni pe puis matiane ya ça ni continue chik. Ya kata chik ba ni na fana na nga butile na ça sisi, puis na continue à chik ba ni. Misala oyo okoma coordonner ndenge moi coordonner pour maili ga ninga na ibara maili pa ninga na moninga la ninga ni la ninga ya tobima masa ya bimsa dola na ninga na iba maili sani yango pe na koma buto courage tamolo wakiti na somi bablo na nga ni asotiko ekoki yango mo fanda na koma coordonner. Donc voilà, Namsala oh non salara. On se retrouve après. Na situananga soko pesimi simba na wala mo ya bien ba 20 000, 15 000, 30 000, 50 000 na kopi na blue na salara.
so esimbite obimana ba rombe esimbite mana ataka nango ba 10 000 ba 10 000 ba 8 000 ba 9 000 ba 7 000 so esimbite sen nazongi parler mama lelo oyo ningo sala musala ozara mo fier na yo na fier ozara moko musala o eza bien tamsela bien ce qu'on a moula bato a moibu to kimba fa to shoge bien te paka makasi to kokati fit pam ça ce qu'on a moula c'est bien ti tout ça là bien na moibu to ko moibu to kimba makasi pose 15 000 10 000 on pas si fa ou sont 3 000 4 000 ba 5 000 na pa là mto akitanga ko songo songo pa 4 000 ba 5 000 ba 6 000 a fola mais ngati kana blue ngotika ngopona nini ngotika ngopona nini na ngatika pona tana kulti msalo ya msana ngati bani msana ngati pona kuli pona chani bulo msusu uzala wala moya bénéfice wala moya bien pour msalo so 10 000 mais on a parlé la journée on a parlé mantel utika na combien moi pour obomba combien ça bulo bani obomba combien obombelo ta ya ngatika msalo asani na so bulo na moya bien bafuta ngam kimo ya bien asani na sa mamna na ngo besoin. Donc voilà, pose au Moussala est bien. Excusez-moi la question au temps à la classe. Attends là. Au un niveau. C'est pas 4e. 4e. Desmenté. Ok. Au moins tenir au 4e, il faut continuer non nous. Au fond la mémoire les sous ma casse né au cause au Moussala. Mais monter na 4e mais à moi pas problème. Ara problème ça ensemble. Ara ensemble ta ensemble. Na songa na ta la famille. Ben na mais soit na songa na sani. Donc voilà, message nous que lancer na ba chaîne on est bino. Il y a préféré Arabimi na pourquoi simbi lichette. Aboto la batu basak, Arabi musala o eza son message nous lancer pour la baron. Pour la baron d'ailleurs j'ai la biso ba ni amba na biso ba ba gisenyi. Ko luka bo na on pasité. Po iba oboto la aussi malchati awa besomo mabi. Po luka bo ngane na luka bo. Ana on pasité o suma biloko, o suma comme on a 3000. O suma biloko o check it now. Teblo na osan wana sima no mumba. O ba sima machete ana mula ba so wa zengi ba maelete. O sima machete o iba oboto la te. Wande bongo ti poto ba ngobia sko. E ba kanga bangu, ba kanga wa raison. Bino bin. Ki mata wel kolo be no asoma kuna. Mata kuna loba na mula bango ngizinvi boy oto luka boy biso luka biso to boy biso yiba ko sima machete mona ngobo na biran na bike na ke luka nsambe sa kanse wa pesa ngana san na zo na parler ba sima machete asu ba gizengi ba maelete ba masabisa ba maelete so population habité so nga osunga so sengi pe ba pesa singa pimela ta po pe mama sai o shima masete o yiba bo na bite wa sundi to boyango. Donc voilà, yebisa biso. Au banda cop na au banda na fond ya combien? Oh, ala banda cop na nga. La banda na full la banda na 3000. La suma bleu na nga 3000 neti na baka $2. Ara $2. La suma bleu na nga o ezanga te na 200 code. Na zimbongo na sani la compléter wa bleu na nga o ezanga msusu na. Ti le vima na ngombo TV. Ti le vima au banda na $2. Le lo roko na ba fond ya combien? Le lo na o ma fond na ngebele. Ah, bloqué les abus, 20 000 les abus, 30 000 les abus. Ah, si on a tout ça qui va 50 000 pesos, si maman a là, on a bien, mais la banane on a fou là. Si ma belle là, on a bien, qui m'a pas donc voilà, si maintenant on a l'acteur caméraman qu'on a pris au sombre bablo, nous on a nyoso. On a pris combien? Au simbi, au laki, si au pesnapi, non, pardon vraiment. Oh, je t'en ai l'oubaki, qui s'est où tu tiens à ketchup rouge. Qui s'est où tu tiens à ketchup rouge. Son marron a mis fin à qui se met en herbe. Il y a des caramboules ils ont mis fin. Qui s'en a même nombre. Il y a des roues, il y a des noirs. Ketchup noir, tu tiens qui sont noirs. Son marron a mis fin à même noir. Qui a vert. Avec la affaire, il y a qui s'est une affaire. Tu tiens où ils sont une cible. Tu sommes avec un mifa. Qui c'est chocolat? Après regarder le chocolat, il y a des chocolats, tu tues, ils ont une sika. Tu sommes même plus à mifa. Qui c'est bleu? Même couleur à nyosa. Il y a qui est bleu, tu tues, qui est bleu, qui sont ils ont une sika. Tu sommes même couleur à mifa. Ma pimbi, tu n'y quand on a qui est pimbi. Qui est pimbi, on a qui est pimbi à salté, sen, ni qui ils ont une sika. Oui, elle même la même couleur, noir. Il y a des noirs, tu tues, scène.
Ils ont un sika. C'est qui s'en est à son mari, la qui s'en est à son mari, on y a ça. Ni à son là, mais son mari mi fa. La chérie, il y a chocolat. Il y a des chocolats, tu tues et ça, il y a son chica. Autre que son mari 1500. Noir, chaussure en noir. Oui, na chaussure en noir de ça, tu tues ça, il y a une bourse, il y a une somme même plus à 1500. Non, yoka, non, c'est pas grave, au déplacé, mais ma difficulté ni au kuta na on salao. Namsalo. Ba difficulté ni au kuta na on salao. Pour na ba client o ni. Non, ba difficulté, banda musala o kokoso, moko bayaka pourquoi na sala musala o. Oh, emo. Na bana emo so père ekoti on na bana kezuna ndi baninga batika na bango sa na luka mu na suma bleu na ngasa na te ka journée de simba na ba te to mona ndi a journée de le kopesi esimbi ba jour ko pesi ma na ngota on to ba ida bi bia kopete o kopete fashion ko pinsu a journée mo mbule beti to sala na biso be calme o ke na parler pour mkimo bien o sala ka mu pesi pa parler finiment ya mo sani ya push ça m'a ramené ça en ça. Donc voilà, message nous ko lancer à Suka. Message nous ka ya Suka we uta mtema na oloba. Message Suka. Uta mtema na. La provision makasi na sambela ka baninga nde la provision bana mbungu na sambela banza nzambe ngape monela lukabu. Un jour na sani na komaka nde bango bakomaka na sala pe nyoso bango basala ka. On a profité na ngapata mani. Donc voilà, merci. On a ngazongela ngomke awa. Donc voilà, tout comme pratiquement la souka émission Nabiso, vous s'abonnez massivement à Rien que la vérité TV avec votre humble serviteur Oncle P. Quant à moi, je vous dis déjà bye bye. Koyabana.